Alors Bible on a nango oyo ezapona loba vérité bande nanga tina kosilisa. Soki pas bouger le côté Bible au kanga yo. Yango ka mtu ekanga. Première sortie médiatique ya Binet. La fille elle a été coachée par Kisinjo à Christine na Sandra Lina Baboté. Ba image ezali ba komona ndenge de ko Shadrach alata kine émission na nanga de to fanda ina Shadrach na scène nanga Kisinjo ba komona ba photo na bandi na régie bazo sunga biso. Et loko oyo eza nango fabriqué de toutes pièces et bimi mutu ana azui énergie na ya tche juste ka pona ko finga jibe. Ouais. Ko dîner jibe, c'est là où je me suis décidé dans le bilan. Moi personnellement, j'en doute fort. Ceux qui m'ont en a dit non, papa chéri me doit devenir. Ah bon? Non, j'en doute. Nako sengo ka eloko moko Brunette. Cause la influencé te et pas ya ndeko mwasi Sandra Lina. Cause la influencé te et pas ya ndeko mwasi Kisinjo. Talisa peuple congolais vérité que non osa intoxiqué et pas tout tel. Et ça là qui n'a pas ça na hôtel. J'étais là tant que zo ba na ko katé na lo banini. Tant que mon elongi oyebi. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CBC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler en noces, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. Dès l'organisation du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoutent, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.
Heureux week-end à vous tous, vous qui nous suivez par à travers le monde. Merci également à tous les amis de Franck Stémaï. Je sais que vous passez et vous avez bien commencé bien sûr la journée d'aujourd'hui. L'actualité continue bien sûr de battre record. C'est l'actualité bien sûr de notre sœur Brinette, dit Mwanantsuka. Vous savez très bien que depuis quelques jours, c'est l'actualité bien sûr qui sanctionne le monde musical. Alors, Mwanantsuka qui accuse bien sûr Motopamba Souverain Bin Adam Papa Chéri, Jubin Piana. Donc, vous avez très bien saisi par rapport à dossier Wana, ça ne sert à rien, il y a mais comme vous le savez, le média ou la presse doit être au milieu du village. Après avoir reçu plusieurs sons de cloches, Bing Bandolo Bambos aura son de cloches à côté de mon corps. Donc ça veut dire que tout le monde est Lobaki, toujours son de cloches à Kissinjura, toujours son de cloches. Il y a un journaliste Shadrach Kangai, je pense, Kangai sur la Masserie Comboté. Voilà, toujours son de cloches à Batebele. Mais Ngamba Papa Chéri Kuna, Moutounan s'est prononcé T. Jusqu'à la preuve du contraire, Moutazo Lobaté, j'ai tenté même de joindre de loin mon frère Bogis Bompema. Bon, tu me dis que c'est là, comme d'habitude, mais pour les médias, à se réserver qui. Na me en contact na Roger Ngandou. Il m'a donné son accord, mais le but c'est la mamouké. Na me en contact na Sergin Mignon, le chef d'orchestre du groupe Wenge BCBG à Epsingano, il n'est pas prêt pour parler dans un moment Oyo. Mais Africa Info Boye Bizali Chana Mounene, Tozui, coup de fil. Il y a confrère Moko, Rocky Kilolo, il y a ça là quand Congo 10, c'est pas Zidane Fikula, n'a pas Zidane Fikula depuis l'Angleterre, Bambo Tebele, c'est mon frère. Alobi, il y a Zalaki, avant, pendant et après même la première sortie médiatique, il y a Serra Nabiso, Brinette dit Mwanantsuka. Alors, il avait des choses à nous dire. Dans l'objet Soukanangate, Afrique en fait, Wana Plateau Ali, c'est pour tout le monde. Rocky Kilolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Franck Stémaï, les légendes. Merci beaucoup. Na bengago légende na salo toza kacha osala. Ah bon? Vous a Akasiko ngaza nanu. Ah mais non. Non, tu sais rien. Non, non. Tikanga na témoigner. Moni biso toza ba leki na bino bazo ya sima. Toza na kacha komona. Oza modèle. Merci beaucoup. Pour na babiso o mususu parce que na ebiete yo ba makambo ya ozaboye to ba double discours en tout cas te. Yango to préféra babiso to pona to za un peu ba vrai, to préféra total ba droit ba bino ba modèle. Yango moni na weli un peu ko bengo légende parce que les internet c'est gentil. Donc aux en avenir moi aux promettre. Aux like ça biso bilenge ba geno ba sima na bino te total la bino. Ah ouais. Merci beaucoup. Rocky, et nous avons avec beaucoup d'humilité. Ouais, merci. Nous même propos. Alors ça va? Moussa Ezo Kende bien? Ouais, ça va très bien. Moussa Ezo Kende bien. Malgré tout, Nazana na évité na bengango mise en pied to so nini. Pour vis-à-vis actualité Ezo Leka. Bah suspendre la chaîne. Ah oui, effectivement. Bah suspendre la chaîne et pas ya patron, boss, Zidane Fikula. Non, on benga après émission. En tout cas, so benga et ça l'a bien. En fait, entreprise est reprochée au Nini. Entreprise est reprochée pour être vrai. Juste pendant ça, la moins effort on a la moins vrai. Entreprise est zolingate. Entreprise est Nini na kati chaîne. Bon, pour déranger. Non, pas na kati chaîne mais na kati groupe à chaîne. Un groupe WhatsApp, groupe WhatsApp na biso na tolingaki to c'est basé plus sur le mensonge peu sur actualité. Alors on a appelé ça qui idée nanga pour nous le la vraie peu droite na moni boss na bande ko mususu isepeli sa bangote keke ti na moni un peu singa na pe manano bon natali na bibo na père de famille andora ozala père de famille naza muto na lina ozala honnête na ochuko biso ke no boza bato bo inspira biso un peu honnêteté na TV. Alors natali na bité méchanceté les qui moi trop faut se prononcer et na ça les faut ozala koloba vérité. Vous savez combien de temps na Congo 10? Congo 10
Congo 10 na bandi yango mwakala. Congo 10 wana na bandi yango na 2016. Oh. Ben ouais. Na profité na pesa Matika Songo mbote na Paris. Na sika. Matkas. Na mère na biso Laetitia Kuya. Na sika Matika Songo otala émission oyo. Matika Songo tango alongwe Congo 10 nga mtu na yaka na Congo 10. D'accord. Na ba 2015-16. Matika Songo deke ya longwe nga na ye. Tobose ti parce que chaîne Congo 10 aka ozwa problème ba kanga ngo. Ba 2018-19 ba kanga ngo. Zidane pe tellement ingratitude les gars qui moi mingi na bandeko na biso mingi ya kisasa na ngambo ya technique banda ko mela mele babiloko wa préférer ki na ye atika na akanga na akanga na ye. Et na 2023 ay ko relancer ba faire en contacter nga leki na ngande nini on a préféré to sala boulot tala bobo c'est bon je na disponible. Yango to lancer qui à faire to bandi ko travailler donc voilà jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. En tout cas, le Gotangi Matika Songo, on a passé Bambo Tebele. Ça, c'est la famille. Et donc, on est ensemble. Je pense également à Freddy Akimbe. Donc, Freddy Akimbe, Claude spécial à toi, mon frère. Et tous les amis, tous les Ebele. Je penserai ici, bien sûr, mon frère et ami Adams Luzolo. Tout ça, moi, Ebele. Tracy Mbele, Adams Luzolo, je suis prêt. Donc, tout ça, moi, Ebele. Et oyo to bandi ensemble musala oyo ba mingi ba profiter ko vana poto loka bande ko na biso. Merci beaucoup à vous parce que on est toujours ensemble. Tout à fait. To kabonika na ba continent. Mais na moli motoza elongo. Alors, je voulais savoir ici Rocky nini exactement ememio a on a plateau ya face à Franck. Loko ememinga na plateau na yo plus eza juste pour une injustice ezoleka vis-à-vis à papa chéri Jibé Mpiana. Injustice pardon. Injustice ezoleka na o eza na kati ya koleka na média vis-à-vis à papa chéri Jibé Mpiana. Et na komo mona eloko ngo faso komi ko zoila ampleur. Oyebi ba congolais mingi ba fandaka libanda. Ta usiko nazotala congolais mo aza libanda ya mboka. Wa yebi réalité eloko to ezoleka na CC. Du coup, quand boyo moni mutu asali direct na Facebook na asali direct na TikTok, akomi ko akize papa chéri na eloko oyo. En d'autres termes, na benga ngo eloko eko za la vraieté. Surtout na ba accusation plus au bazo accuser actuellement. Parce que na boko ke na ba détail ya mwana machin. Alors, naza mutu oyo naza témoin oculaire. Ya nini? Témoin oculaire, première sortie médiatique ya Brinette. Oto bengi mwana nsuka nazala sur place nazala wapi nazala na Barumbu na lupangu ya sœur nanga Christine Kisinjora okende ko sala nakenda ko sala émission na Kisinjora le même jour émission nanga ya suka na banzi ndeko bakocha ba image ba photo oyo tozala ki ensemble ngai Kisinjora Shadrack Janvier sœur na biso Sandra Lina pazala ki sur place. Mais azalaki un peu musika parce que banda kolia mais tozalaki dans l'ensemble okende ko toke no malembe limbisa na katuna ko ba question problème okende ko sala émission na Kisinjora à propos ya mwana ntuka to à propos ya actualité nini ngana kenda ko sala émission na Kisinjora à propos ya actualité na bangonde ba utipoto ndenge fali a double stade des martyrs non double stade des martyrs oui double stade des martyrs a deux arènes en France moko na Bordeaux moko na Lyon donc après ka sortie médiatique ya fali na frère na biso Marius Munga na on a préféré que na yamba sœur nanga Christine Kisinjora alors Kisinjora a accordé kinga émission a bengi na bisika no yaka na tongo d'accord avant naza na émission ebele mais na préféré yo za la muto liboso auto sala no émission et après na ba Shadrack ba yambanga bandeko na mususu ba yaki wana na c'est pointé wana na ba 9h nazalaki déjà Kisinjora aucho lavé aucho suko la bimi afandi tellement na yaki déjà ba banda ko saile ba biloni akolia poto loso ba makemba ba poisson mo ezaki na bando saile alo bon Rocky to sala na out comme ça après nalia bandeko mususu anatanda bayaka na continuer na bango mais to sala na yo na ye Peggy Walungwa cameraman nazaki na ye achiba matos to bandi émission ma sœur Christine to bandi émission ye na gauche nanga Janvier bafana na droite nanga
ça l'émission mais avant ça l'émission n'était sur nos kozonga Oui, pas de problème. avant ça l'émission na moi tawana na yoki sœur Christine abando sur la suko na Sandra Lina Wazaki mon pembeni na. wazaki pembeni parce que Sandra Lina il faut to lo baboy Sandra Lina azana kata ko lukandako actuellement de to lo baboy azofanda na ndaku ya Kisinjora D'accord. na Barumbu Azofana na mon fleurité. non azana mon fleurité Parce que le bac a comment faire na mon fleurité jamais non même pas avant que l'église allait qui wala to absorbe l'église azongi allait qui non même pas wana isa TV omoni na respo na nango na ba ndeko ba olanda biso partout dans le monde pe na respo na za nango vis-à-vis na yo na ko préférer na lo ba bosolo yango moninga na préférer na Bible oui na Bible si na Bible pour nini pour na peuple congolais azola na partout dans le monde à comprendre que oh nyonso na lo ba isa rien que la vérité na ko ko buka lokuta te alors Bible ko permettre ngana biso ngo de baba tout Bible na yango yango Eza Bible parce que Osambela quand même Bible ba simba on pas matin. Non mais oui. Oza chrétien? Naza chrétien. Osambela. Autant que Bible. En même temps naza pe croyant, il y a message du temps de la fin en même temps naza moko pe basali na kati l'église. Il y a frère Branham. Mais oui. Hormis musala na biso to sala lokola métier, mais naza vraiment chrétien. Ah ça c'est bien. Na epena na Bible ba bakasa ko eza pochette apamba. Faut mana fongola ba mo ke non, il y a Bible. Il y a Bible yango. Tant que na ko ina 1 Corinthiens. Na Bible. Pourquoi quoi 1 Corinthiens? Bon habité ça. Tango 1 Corinthiens. Attends 1 Corinthiens. Tango so ko inspiré biso. Tango. 1 Corinthiens. Voilà, ça tombe bien. 1 Corinthiens chapitre 1 non, on a préféré na kende na chapitre 2. Oui. Au balobi, voici les fils d'Israël, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Tu comprendre, tu continuer. Merci beaucoup. D'accord. Donc, na simbi Bible on a maboko, ils étaient pour na sakana. Na peuple congolais azolandanga partout dans le monde, mais ils ont pour déclarer vérité. D'accord. Na mona ba président John Biden, ba prêta serment, ba simba Bible, ba chama boko na bango droite na Bible. Na mona président nga Fachi Beton, Mokwantombolo, mobali ya mama Denise Nyakero. Après autant que prêter serment à chalo boko na na Bible. Alors Bible on a nango oyo ezapona loba vérité bande nanga tina ko silisa. Ce qui peut bouger le kuta Bible ko kanga yo. Yango ka mtu ikanga. D'accord. Alors on a préféré peuple congolais boy ba onyo so na ko loba eko zala rien que vérité. On y va. Na na temps ko buka le kuta te. Avant mo bande mission. Avant to bande mission. D'accord. Kisinjora bande o solana atuni Sandralina. Mais petango secondaire nini? Pour ba Kisinjora ba to balanda caméra te or mi caméra ba lobaka textuellement kaka ndenge vie na biso rambo lobaka. Oh. Mais oui. Tilelo. Mais oui. Je l'affirme. D'accord. Mais petango Sandralina petango secondaire nini ko? Sandralina zalaki avant kutu ekuta bandolia bandai ko pakola ba nyovi banini azucha ba nyovi. Te faux de terre nyovi te. Oh. Menga na ebi fond de tes à poussière non? Oh ya mai ba koma ba mentionner pe nyovi. Bon, tu évolues. Bon, tu évolues. Tu es frère. Ouais, le bon n'a qui frère. Non. Ah, naza kacha exercer métier nanga. D'accord. Donc, alors, Sandra na banda pa kola bilo na vient jour à tunier. Mais ndoni ni petit ngo sikoti siko, moni petit na yongo, hein? Petit ngo ko ratese biso mbongo kaka boye. Ako ratese biso mbongo ebike pona oba otanga ba komba bandeko mususu. Tel apesa achaki de $200. $200 penza irate biso. En plus ndenge Shadrach azoya boy azoya na $100 oyo. Yanini $100 oyo Mike Lokamba tindeli biso. Alors ndesiko Sandra répondre. Alobi na yebisa kio. Mwana na okokane ko lobate. Aki magane caméra, okokane ko lobate. Ouais, réponse il y a Sandra. Réponse à Sandra na Kisinjora. On y va. Yesa tabizela na ona benga Sandra zui téléphone andi ko benga Brinette mwana nsuka. Tout ce téléphone sonné Brinette a invité. Sœur Christine Fandi ngana Fandi balati biso pe ba micro kande na lati yango boy. Un temps yemo kwa bino zela bosa na ngamona bengi nano azu téléphone yemo Kisinjora bengi Brinette mwana nsuka. Tout téléphone sonné petite a invité. Katinare. En attendant, tu as briefé kaka pour te bande émission. Bou Brinette a rappelé Kisinjora. OK. Kisinjora a bien. Petit moi bengi, zela. Bossela non. Tika na makelele kuno. Petit moi bengi ta.
ya kisinjo achepe me libre te nazalaki na douche ti bobenga nga wana na ucho bimaka siko na ne to sura boy kutu na de alikolo moto na zoya wana yaka pena noki ko ba caméra eza déjà leki na nga yaka pena leki na nga yaka o retise biso mbongo pena boy leki na ngai o ezata na yo na de maloba kisinjo maloba kisi ozo répéter ngo ndenge ya lobaki na obakisa te na kolongola pete omwena bosana meki ya kobakisa te na yeko luka beste na yeko loba vérité tango Brinette akati appel kisinjo bando sepela petit ko rappeler ngako bika so pena ndeka solo aso pena ando sepela mais oso sepela boy petit ngo so kilo lotika petit on azoya mbongo ngai Shadrack enta avant qu'on a bande émission bou Shadrack akoti na cameraman na Shadrack tango akoti Shadrack puto Shadrack poso ngonde Shadrack c'est non mambutu normal pena omoni $100 ngo déjà Shadrack ayena $100 wana Shadrack ayena $100 oyo Mike Lokamba tindi po Brinette bayamba première fois na chaîne na ye lokola za na makambo koloba d'accord c'est faut bayamba non kwa na chaîne parce que ça qui deux chaînes ndeko mona boko tanga kombo ya chaki 200 Mike Lokamba yebaki ndenge nini ke Brinette follow makambo eza Mike Lokamba yebaki parce que ça déjà logo moko basi ba sola kango déjà avant les jours où ngana ki osala émission selon compréhension na yo si et logo de basi ba sola ki da butu pecho na to koyamba ya koloba boy siko ba komo luka chaîne nini o eza na audimat ya ke non so ba yambi la fille et ko pesa ndenge pesaki alors ba ciblé Mike Lokamba na ndeko moko o nazo ko réserver kaka mingi kombo na alors ndeko mususu na ya proposaki bango $200 alobino soki boyeli ngai na chaîne na nga na yambi na plateau na nga pour la première fois na pia bino 200 et Mike Lokamba lokola ki ser na nga kisinjo kaza partenaire na chaîne na ye yango bato bamona mingi Shadrack kisinjo motro parce que ça partenaire na chaîne ya Mike Lokamba d'accord alors Mike Lokamba atindaki fay alors amoni fay pesa de sur place et mutu lokwa Mike Lokamba za pe partenaire so na pimeli offre oyo amona ngo pena bien te de préférence na banda ona ye so pe ndeko muso na pa kolinga na kende pe asala na deuxième position achena na deuxième position to 200 na okoma parce que mutu ça peut avec boya d'accord alors c'est Shadrack c'est bon $100 c'est bon kilo le salaire to bandi émission yo sala émission ngana sali wana yo mama mona ntiko koti na émission na koti mon émission na yebi pété d'accord bazo solo ngo kaka ngana zo capter tant on a sali émission na avant na sili cette émission mona ntiko koti asaki accompagner na fille moko Brinette tango koti kisinjo ka kati émission o ngana bando sana d'accord coupé bokata non mwana na ngai kisinjo ka telemi po to saki na veranda na eti la fille ya Mati kisinjo bu ayambiye mwana ngai so yakate na ebisa yo ngana inoma be penza te ngato to pena na lobaki na déterminer yoka siko Sandra a intervenir tout pena lokolo za déterminer boye omoni yo 2024 ya yo wana Sandra lina lobina la fille 2024 za ya yo to kabelo yango keno wa base do moi mbias moko ye wana bango nyoso ba telemi ba osepela nde ba moni Brinette basuki wana te ba fandisi Brinette kuto longoli perique émission na liboso bomona sala wana perique wana eza ya kochaka ka bacha longoli yango azoba na okokati na omuna ngwe première fois bacha e caméra bo aloba makambo ya papa chéri jibe mpiana na TV siko azotuna na koloba siko ndeti nini yo wana nga nazoyeba kaka te nini ezoleka Brinette atuni na koloba siko ndeti nini yo briefing e bandi ya demo yo fo bimise pena ke no babotoli yo mwana okendaki pa na bango mama Agnès Lusambo mama Agnès Lusambo abetaki yo de malobana ndena ba ebimaki na munoko Sandra Lina yo folo bakeno ba botola o mwana ya kobotola d'accord yo folo bakeno tango kendaki pota la mwana na yo mama Agnès Lusambo na mwana ne ya mwasi wazaleki ya jibe ba betaki yo ba cho manzaka Osolanda kisinjo kakati ate bokata nanu to si sa émission lokwa to komida na suka to désannoncer comme ça to ibande to sala
nasali émission bakomi nasuka na désannoncer émission nanga émission ici esili tellement bien baintéressé okaka te baintéressé bakotuna lisolo te baintéressé nga te bakotinga mpe na lisolo na bango te parce que lisolo wana eza briefing ya ser nanga Kisinjora Shadrach na Janvier Bafana na onani bon Janvier na kocha epenza te parce que Janvier azo dépendre na Kisinjora ouais. Donc eza lisolo ya Shadrach Kisinjora na Sandra Lina Babote. Ba intéressant nga eloko te. Nga na sali des annonces émission na des annonces. Aussi c'est émission na émission. Le bec tout le temps musique. Ouais. Émission la biso esili. D'accord. Siko ambiance wana intéressant nga. Olobi na okende te. Ti na okete. Parce que première fois pena mona en tout cas Brinette boy en face. D'accord. À part à l'époque ba 2006 7 to bando ke ba concert na ba fikine to bando mona en tout cas. Mais comment on aime nande to faninga na boy za la ki première fois. So na otala siko on a banda ko mona za la ka mona muke. So na mona lelo comme jeune fille, jeune maman to na koloba. Parce que lelo za dia maman za dia mona mukolo. Non, intéressé, le rôle jour on a ça programme émission moko, na bino na fanda. Cameraman pas vendre. Cameraman pas fine na. Azananga. To fait na biso. Un temps Shadrach so faga ça ndeti deux émissions. Asa l'émission na ser Kisinjora na janvier, en même temps yamba sikoyo la fille. Asa li pe émission na Kisinjora. Abandi na Kisinjora. Abandi na Kisinjora. OK. Kaka même place on a tourné émission même bakiti. Je crois ba to ba mona ba photo ba moi ba image ba. Oui. Mais avant un peu yazo sunga biso pour na ba. Sunga biso acha na banzi ba to ba mona déjà. A sali émission. Tango silisi ko sali émission. Nde sikoyo ba bandi siko briefing ya émission o faut ba sala na Brinette mon en tout cas. Siko Kisinjora apesi d'habiter. Ouais, Kisinjora maline. Yem ta pesa ki idée ba boya ko sala émission la plat et pas na e. D'accord. Abi te Shadrach moni awa. Loko na déjà émission na Rocky Kilolo. Na sala émission pe na yo à fond et ko luka funda. To luka place en plus Sandra Lina so lobi te. To luka église ça pembenia. Basala en église. Basala en église. Basala en église. Balingaki ba émission ngo ekota na ba prophète. OK. Ekota na prophète mo boyo isika ndeko na biso Sandra Lina comme sambe. Comme prophète un peu luka ekota. Siko idée c'est là que non ba cinq églises ça pembenia ser Kisinjora. Pour prophète pas kota lisolo. Pour lisolo ya tango lisolo prophète ya mambo ba délivrance ekokota ba cher sima ba nini epesa elengi ya lisolo ngo. D'accord. Tokumbani biso nyonso. Shadrach Kisinjora, Mwanantsuka, Sandra Lina Babote, na ba cameraman na biso. Tokumbani ti l'église. OK. Tant to komi l'église, un ta pasteur amo pa zalaki. Pasteur église au Burkina. Pasteur église to kendaki parce que kaka même aveni na ser na biso Kisinjora. D'accord. Tant to koti na aveni na église ango. Pasteur alobi non, lelo eza mardi to sambilaka. Alléluia mardi prière ezalaka pour émission na salema mardi kaka semaine otoza lelo prière eza tala pe ba protocole baza déjà lokwa ba bongisa émission abino olukezwa biso peut-être temps te problème te pasteur to bimi na lupango wango to komi ko sandeti ba to zonga et pas Kisinjora so idée pesami basala ngo ko telema te o telema te lokola sala mona tsuka lokola sala pena be émission te il faut sala ya ofanda po émission pesa et pesa masansa nde to ke ko senga na lupango nde ba ke ko senga na lupango ya ba voisin lupango oyo kangami entre Kisinjora na église lupango ya katikati. D'accord. Nde siko ba sengi na lupango wana to koti biso nyonso to fandi briefing e bandi omoni makambo nyonso tu mwana ntsuka lobi na émission liboso asala afana Shadrach afana koma na wambale makambo wana tu e a briefing ezaki na mutu na ete na ebiso ke mwana ntsuka ayebi koloba devant caméra boete ndenge caméra ezotala nga ndenge yo journaliste ozotala nga pe na conscience na ayebi ke non ndenge na oloba boso na silisi émission ekotala ma partout dans le monde mwana ntsuka ayebi te abanda ko banga. Ah bon? Je vous jure, je tiens ma Bible. Na eko blaguete. Abana eko banga. Ni chose no ba o na présence na na présence na nga. Ba image ezali ba komona ndenge de Shadrach alata ngine émission na nga de to fanda na Shadrach na scène nga Kisinjora. Ba to ba mona ba photo na bandi na régie bazo sunga biso déjà. La fille abano ko kakoloba te. Alors babandi ko coacher, banani ba ko coacher. Kisinjora Sandra Lina.
et Kissinger azali na moi maîtrise azali na scène na kitsa fandi te balobaka bongo te faut loba nango pena bo so muto azalaki pena motivateur tanaka émission de bandeliti suka ya tikali ko fanda na kiti te azaka hotel malikolo ezaki Sandra Lina te Shadraka bande annonce tant première question oui osala nini to yambio awa na ye ko réclamer ngai mona nsuka Brinette boye mona na nganga na bota na papa chéri président JB parce que émission na azobengeka président. C'était dans ma présence coupé pour bakati kolobaka bongo te yo penozo ba c'est biso Kissinger na Sandra Lina na biso émission ya liboso ya fi wana ba couper zalaki ata plus de 20 so talaka musalo ndenge ngano to sola boye banda ko couper ngana yo couper salemi ba pesi maloba alobi couper ba pesi maloba alobi couper ba pesi maloba alobi oya koloba bien tende ba osala couper to place on a soit l'ingé parce que la fille a banda ko rêver et puis que émission soki to garda guerre moko mo ba making of nango nde ngaki aider la fille a banda ko rêver ce que zande mutu mo betsa sotoki ah bon Shadrack bena ko tourner question mais pour répondre moni a hésité na couper non kokati na côté moi Shadrack ko bandela ka même question loba boye hein zonga pena yo zonga bazino papier mouchoir azongi pena yi afandi action bu Shadrack a bandeli même question donc pena la fille a eu courage à répondre p tant Shadrack a l'occasion ça sous question mususu omoni a maîtriser on a pena peu bien te c'était comme ça du début jusqu'à la fin. Il y a émission bomoni première sortie médiatique il y a Brinette. La fille elle a été coachée par Kissinger à Christine na Sandra Lina Baboté. Et à la fin il y a émission. La fille ne savait pas que non émission ba osalisa et ça peine à moi commission moko boy moi $100 moko yaki déjà wana. Elle ne savait même pas. Assis ici. Basombelier Beaufort. Bière. D'accord. Basombelier bière. Bière itamboli. Na yo posé. Nga na zu Vitalo. D'accord. Pour nga la Vitalo pour na ba obebinga. Na zu Vitalo nanga, cameraman nanga ba zu Fanta je crois. Bango ba zu ba bière, sinon azu Tirbo. Fandi. Moni suko ndenge sali boy. Petit nanga nga mulube. J'ai des photos mimi se pena mu pepe. Wala maloba nani? Ser nanga limbisa Kissinger. Je vais prendre photo mimi se mu pepe. Anga ye. Mon émission e ko bete Webi ke yazalaka mutu moko azalaka agité ata so bofandi boloba. Koila bato banzoto azo simba zo yamba azalaka mna na moi. Do azamna na titi ni benamo. Mo neve mo pa azalaka mo so bo ane pemeli bo sa ne émission moko. C'est bon. Nde Kissinger mobimba. Azo koila biso na banzoto wana kilolo. Émission eko frapper fort. Siko na luki siko tango siko atangi kombo nanga et puis siko motivation na banda siko ko sonde. Ah siko objectif et logo juste les années. Jibana mbongo ebele. Voilà tuni Kissinger. Ngana tuni Kissinger. Objectif et logo ezali. Ya répondre yo. Jibazana mbongo ebele. Babota na mwana o. Bazwa mwana. Mais la fille est loco objectif c'est quoi ya mwana ntsuka na mutu na e. Eza kutu tege non papa chéri a dédommagé mbongo so pendenité. Mwana ntsuka azan objectif moko. Objectif ne eza poto. Akende poto. Akende neka poto, ane na posa ya mbongo te. O ba pesa ye autant te po papa chéri sa pesa bango de mbongo. C'est là investigation ngana sali. Oui. Lupangu o papa chéri sombela mwana ntsuka. To koma wana. OK, merci. Si sambo émission. OK. Émission Sili. Celle que tu n'as Kissinger na tuni objectif au juste des animes. On enthousiasme c'est on a tous mis ba bouteille na bisoti. C'est Kissinger qui me répond que non, objectif est ça que non. J'ai besoin d'un bon ebele kilolo. Il faut utiliser ba mot hein. Oui. Sandra a intervenir. Sandra Lobby au moni jibe apéré. Oh. Oui.
j'assure. JB a péré. Au moins émission sur ka ekoti et que beti jiba yoki bako sala recours pas maman na ye. Maman ya monantsuka. Tant bako sala recours pas maman na ye. À ce moment-là, et gozala que non, famille. Boya non mais problème ezali nini tala bobo moi na biso zo ka poto. Tant ba doser, ba pesa ye date ya ba mambutu ndenge ba memela e poto. À ce moment-là, et gosenga faut pas pakola mo eloko. Et mutu lokola JB. Pona ko boma moto na media ke mona na lekaka suna ba media te soka ko pakola eloko soki ko sala mpe mwa muke pona anatanda batinda kala fina poto soki ko sala na muke c'est ko sala ata ba 10,000 balles wana selon allusion ya Sandra Lina so na 10,000 balles na so ko ina maboko ya mwana ntsuka na mère na bango donc eza na dete tout mo eza Simona ya minene egoya eza na ezolandela makambo de près. Papa chéri babengi bino balobi nini kuna 10,000 hier 10,000 on taka ba ko buka ngoka boy bu mona ntsuka na mère na bango ba ko benda moi par na bango Sandra Lina na Kisinjora ba ko benda pe par na bango pour bango de ba promoteur ya eloko ça je l'ai dit et comme ngonga faut la fille akende parce que Kisinjora faka continuer ba journaliste musu ba yaki lisusu faka sana bango be émission or minga ina Shadrach alors mon atsuka lobi na saki pe na mbongo te na tikali kana 4,500 francs alors na téléphone na ngapi na kama ndenge ba lo bageno azaki na téléphone c'est faut battre l'émission ba sana Shadrach ana téléphone na maboko alobi en plus na zakuto ata na mega te na tikali kana 4,500 parce que faut bazwa moto na ndeko ne obayaki naye atikala na combien fasinga ouais Kisinjora pesi ordre pa ya ba jeune balanda ke ka simana moko na bango ozana mbongo na combien pesi na 20,000 francs bazui 20,000 francs 20,000 francs 20,000 francs moins de 10 dollars moins de 10 dollars bazui 20,000 francs ba remettre mon antsuka na maboko pesi 20,000 futa moto chombo to bengana soka émission ekoti to partager lien quand les ala mon antsuka bimi dans ma présence yo tikali ngana tikali na abimi na la fille bazalaki ne abimi parce que watu kama ba earning wana to salaki déjà ba 13h à 14h d'accord tango abimi parce que Kisinjora za mana kati il faut ko bima ti obima na prince ozo moto ya bimi ndesi ko to tikali Kisinjora ebisi ko Sandra ebise Sandra yeba ke 20,000 francs nanga eza bokokate bokozongisa ngo na kati ya $100 oyo Shadrach ayaki nango okay parce que $100 kana normalement ndenge Shadrach ayaki nango faut bakabola ngo bakabola ngo 4 personnes Kisinjora Shadrach Sandra Lina janvier okay parce que ça baza moi bloc na bangoti ata ko janvier intervenir ki na été Shadrach azana kaka abimine ka journaliste simple mais cop fait mon année c'est que mutu fallait moi 15 mutu fallait moi 10 parce que hier sir Kisinjora lobi que non 20,000 francs na ngana boy bagé na okatela on a $100 OK ba yokani kitoko wana to bimis ko na lupango wana sikoyo po ya zonge pa na ya ke continuer ba émission na batune mususu c'est position bien kilolo ay bisinga bio ezandeni yo faut ko mosala ba émission trop na ngai na sentir pena que non ngana yo ça va faut ko mosala ba émission trop na nga tala kaka na teka yo pena ba côté wana to ko mo kende cataloguer moko to zolia émission no pena so ko mo kota mona que non mpanzo nga pena za donc côté na yazala na ko remarquer yo nini po na moni oza garçon moko vraiment na moni pena que mutu nezo sala parmi ba journaliste ba yambanga même si c'est bon to solango tango émission ngano to sali tango ekota tango na luka na zonga to sala émission mususu to solango vraiment tête reposée nde sika to kabwaneli Kisinjora koti na lupango na ye na Sandra Lina na Shadrach na janvier po batika laki vraiment ekiri na bango to parce que sika batika liko kabolela sana bango ngana salaki te ngape na bimi mais regret salaki kaka babenga siko mutu oh il y a deuxième il y a $200 et tant on va bengi le frère en question na WhatsApp bana ko kumisa
ah ndeni yo zalaka nona bambongo no ebele yo na YouTube mutu akotaka mbongo koleka yo azate bakumisi wana mais mona ngo autiawa asali déjà émission moko na Shadrach so tolingaki lobi na tongo tozale pa na yo ah yesu abaye abia kisinjo ata yo moko ngana proposer bino 200 na zala mutu aliboso do za ina posa a rafler actualité wana exclusivité kandolo biana mais à moins bibika ki partenariat et jouer rôle nango abude wana te to solango akati tukabwani na Sœur Christine sikoyo to na fandi namoni émission ekoti ba 21h na zaina parler na fandi ngande ezala biso ba to internet to naviguer kana ba internet amo boy na mona boy ata na ba 4 ou 5 pages na mbala moko mona nsuka jibe sambwe jibe so ezoki singa mutema nanga mne saigner ça je dois le dire je me suis dit ah et le Congo est un player boy so tango no koti na ba commentaire na mona ndenge bazo sabola jibe buna na TikTok boy ba direct c'est bandi jiba koti miniature mona ntuka koti miniature ngaye tala inosa batu ndenga zokufa inosa zokufa poni ba congolais to kozala na méchanceté tina ba niveau na bité oyo elekate ah eloko elekate parce que passion ngana okageza ya komona na batu omona mnake no mukolo page oyo moma muto asa direct afana na France muto asa oyo akomi na page asa na États-Unis asa na Canada peut-être ça que les États-Unis na tikala okuta na JBT amona JBT mais eloko oyo eza nango fabriqué de toutes pièces et bimi muto na azui énergie na ya che juste car pour na koluka ko finga JB oui ko dibli JB c'est là où je me suis décidé dans le bilan alors Kilolo réfléchissons yo lobi que mon antuka objectif ne dala ki poto oui ozomo ante que on dirait ye muta bande ko luka ba kisinjora pour observer que na luki poto papa chéri na mon on dirait message na ngezo lo ekate zo koma bien te bo lukela nga moyen mosusu na ko l'excella message lokola bango bazaka vraiment na kati ya media ba lukele solution moi qui tam susu idée ko te pa na yemo mon antuka ke pa ba kisinjora merci beaucoup en tout cas ba tobali misana na oloba vérité place wana na question tu ngala bible nanga il faut ezali là pour comme na étape na beta sur la vérité mswabi papa omoni mwana nsuka na Sandra Lina ba se fréquenta presque chaque fois non mais isa vérité na oloba non o ngana découvrir obi poani pour nani biloko mwana nsuka melaka ndeko na biso mwasi Sandra Lina mela biloko nani zolo ah bon oui pembe aux assure na mbolo mais aux télévision et c'est une grande chaîne nayebi Awa. nayebi chaîne nino nisika nini naza mwana nsuka biloko oyo ya melaka souvent eza lokola youth after olobi abanda lungwa wileri to chez Flore to golia makayabu otali na répertoire na WhatsApp na binga na Kilolo aya nano toke kokuta na chef Flore no to kuta na kada chef Flore to damada ya chef Flore to place moko bokono boyo kosela ndeko na ka Flore publicité to zada na place mona bandal to kuta na to fandaka to kabola ka peut-être kopo ngana yo nde sika oyo peut-être ngano to koboti la émission nde sika ngano peut-être to koboti la idée Sandra Lina biloko melaka isa biloko mona na melaka et je voulais dire que non moni bateau ba melaka zolo pona bateau ba fanda na bango moi souvent na asir bateau ba yebi bateau na bateau kaka trop surtout zolo ya pembe na on préciser bien hein agitation parce que la fille azala qui agité azoye baté aloba nini aobi perika lataki à tout moment ezolongwa bazo mouchoir bazo pangusa si ba make up achaki hein ba fond de te on est comme tikala akosala ngo pe mingi te hein couleur ezolongwa eza eloko oyo eloko wana normalement elambami entre Kisinjora
na Sandrali na babote ba introduire ngo mwana ngo yo pe papa chéri la ka poto ngo umeli boyende nini kutu ndenge ba ke États-Unis bo normalement fa ba ke ne ba tika yo pe bon atiki o kaka boy ba sali ke ba excité ye ba luki ndenge na okiko se révolter nde bomoni mwana mwasi akomiti na ba niveau ki signora effectivement bazaki liboso ne na janvier ba fandaki tso moni ba bimaki wana biso nga una kamonde na bimaki te parce que tozalaki janvier qui signora ngai na droite et j'ai vite compris que pourquoi na bimaki na lunette ya mwana tsuka parce que mwana tsuka zalaki na droite ya Shadrach. D'accord. Ou ya journaliste azalaki na droite ya journaliste yango moni abandaki ko viser plus batu oyo baza liboso na ye nga nazalaki na gauche ya Kisinjora cameraman nanga Sandrali nazalaki kuna telemaki kutu ya fandaki te batu bata la biso ba mayele mingi. Très bien. Rocky Kilolo premièrement aux télévision aux assure na mamu sur le bip sur Kisinjora parce que il est pas un moto à Rolanda émission tant soit au 53 de réponse tant mususu lokola kombo le tanga ah ouais au kobe ngo diffamation alors qu'il y a la justice. Deuxièmement, tant que vous avez des dénonciations, qui est derrière Kilolo? Nana Tindio, ou y'a comme ça qui s'injure en emploi sa modèle au salaire. Merci beaucoup, Stemai. Premièrement, je crois que tout Internet partout, les bazomona, bamoni ba sorti médiatique ba Blanchard Mosaka, ngai na fandia. Je crois émission sur que na papa chéri Jibé Piana. Oui. De pré boy. Na Jibé Piana. Non, mona été. Na mona été. Na biboy. Ndenga no to fali boy. Mais na ba concert. Parce que na za pe muto médiatique. Na ba concert oui to yaka. Papa chéri. Mais que boy. Bonjour papa chéri, bonsoir. It's na rien. To yebanité. Ni proche nae. Donc c'est pour vous dire que non, derrière moi, nazana muto ata mon côté. Ozo poursuivre nga. Pardon, oza pour soutenir nga, to ozo tindika nga asati. Ça je l'ai dit. Na ye ko sala noso pourquoi? Parce que na moni makambo ekoti na bato na satanda kite ba okyo kotango. Na moni ba responsable, na moni bato musu na ba poto ba komo luka ba tinde la fille wana invitation na Schengen, ba pesa la fille visa. Akenda kende ko porter JB plainte à partir ya France na moni batu bazo réclamer justice pona mwana mwasi justice pona boye où est-ce qu'ils ngamuke la fille a lobby akota wenge BCBG na âge à 11 ans na 2005 peuple congolais tout ça la calcul longonga na bino na banda kubisika bozali mutu na 2005 soit zalaki na 11 ans. Na 2024, bobeta na ba calculatrice sur ba téléphone. Na 2024, phase na âge ni 30 ans. Merci. Moi na ye alobi en émission moi na azana 9 ans. Soki est à kota BCBG na 2005 na âge à 11 ans. Moi na soki azana 9 ans. Ye abotaki moi na âge ni 21 ans. Alors, pourquoi namoni baser nanga ba mama Congo babimi kofinga JB? Non. Mais pourquoi bolingi bozo congolais nyo soto ndika za zoba? Objectif ya Kisinjora na Sandrali na babote, objectif na bango ezali konda. Alors, bazoki likonda epai ya baoze la likonda ndengo. Ouais. Émission liboso et salamaki yango to monaki. Deuxième émission lobi nande ko tangi bo ko tan kombo yo moko yebie. Anga pesa $200. Ouais. Bango ndeko aboyi na ye parce que ba pesa que primaire et information te. Très bien. Sikoyo deuxième émission au mona tuka sali pa ya Sarato là. Voilà. Yo mona ke lunga Kisinjora kuna na Sandralina. Pour le ba ke bango ne ba derrière moi na. Merci beaucoup. Et pas Sarato là. Sœur nanga Christine Azalakite. Parce que émission na isalimi na kati ya ndaku ya Sarato là. Yo pozalaki. Na salon ya Sarato là za mututo ya mbaga no. Na ebinda kuna eti. Na kenda dia na ndaku na eti. Na sala ne déjà émission. Batu bata l'émission na bien na ba mir. Elongi ya Sarato la izati na photo munene. Ba kiti ya divan ba fandi wana iza ndaku ya Sarato la. Ou afanda kana mobali na ye. D'accord.
bazalaki na sere na biso Sandra Lina. Omoni ata na émission basali na Sakatola. Omoni la fille azolela. Maman Denise Nyakero. Eze loko to o babosanaki na émission basalaki na Shadrach. Ils avaient déjà prévu. Ils avaient déjà prévu faki bete lo wana lela de émission abimisama ya misu. Loko les ake émission ya liboso sala. Moi ça bando kokate. Abando kokate parce que bando salango na agitation. Azo rêver, ermoko papa mukise couper. Azo rêver boendeni, lo baka ka bombala moko. Azongi. Alors tant moi que émission wana sali yango ekoti. Ba congolais pe lokola to salaka un peu moins na mbangu ya ko juger. Bandi ko juger bilobele bayi, jibe azo mériter prison, jibe boye. Oui, certes jiba botina mona mwasi wana. Mais faut boye ba jiba botina ajinini. Biso tout yebita mwana na zu diplôme wana komi na Barumbu na komi na Kinshasa na frère ya Wenge BC na frère ya Wenge BC déjà zu diplôme frère ya JB Pian na frère JB Pian azu diplôme d'état na après diplôme d'état na c'est là où mwana mwasi asanini a disparaître na milieu ya caméra après avoir qu'on diplôme donc à comme jamba 18 19 voilà après m'a donné Fritz Ebimi, on a tout cas bon aboti. Ah ça là déjà na ba 20 ans 21 ans naie. Tous là quand même sincère. Tous là kana mutema mawa. Ata moi humanisme ya mukie. Ezala na mitema ya ba congolais. Pourquoi que juger justice boye. Mutoye na wenge na 2005 na 11 ans. Lelo azana mwana ya 9 ans. Bo beta ba calcul. Lelo azana âge nini? Alors donc moi mbangu pour nous retenir un peu longtemps te ouais au lobby geste ça qui a roulé là oui ils ont déjà préparé il fallait ça la première émission il y a Shadrach abando ko sala ngote sikoyo oyo a lobby que baneko papa chéri baneko doit payer tant wazalaki na 13 ans na 11 ans okay. 13 ans de ba déverger OK wana pesa qui prévu et en plus azolo mais na yuti ko biso ne bandeli ke no ba maloba nyonso wana omoni nakolo bakutu ke no omoni en fiche à tête ya mutu nyon omoni mutu en fiche à tête c'est Sandra Lina d'accord yum to che maloba na maloba wana tout c'est Sandra Lina aba en plus faut mona ka ke no Sandra père moko ndire lo ko mo traumatiser moi muke azolo et comment déranger moi crâne ba futi yo te osama et le côté na lo ba vérité ndeko nanga na lo ba vérité na zolo ba penda vérité. Naibi ko chaîne amnene naibi ke na otala ma partout dans le monde naibi ke ba retomber ko ya naibi ke téléphone ngeko sonner ba ko benga nga kisi njoka totala na ba statut mais je ba ke lore ce bébé a bloqué yo mais je na disco ce qui pour la vérité na o préférer ser nga kisi njoka bloquer nga ce qui pour la vérité na ko préférer ser nga kisi njoka bo akisanenga mais pourquoi ko luka ko salir un père de famille ozali na bana basi bakola oyaza patron ya compagnie moko munene oyaza responsable azana bato afuta ka bambongo o pas koki ko futa ngana yo na ye oh quelque part tout ça ba journaliste qui sinjoka lupango fanda na Barumbu papa Chira contribue na combien $15,000 ils ont 5,000 te ezalaka 5,000 te oyo ndeko nanga manike de John alobite na pesi mbote manike de John peut-être abosali use information quoi papa ngana sa journaliste tant on a ocho ko ebiso ne bandeleke bino boza exemple na biso c'est que il faut na misa la journaliste au milieu du village de 1 de 2 il faut na banda ko sala ba investigation nanga il faut na kota avant na bima bona kota ki na mozindo na bengi na tuni na taliba archive qui sinjoka lupango Barumbu sombi on a neni alele la jibetote parce que ça lupango ezalaka lupango mobimba bazo kata partie bazo bimisa biso na ndako 15,000 balles papa chéri apesaye akenda abakisa na soki combien zaki na monde azo lupango wana azo fanda lelo mama na eba ndeko netu ya basi ba fanda. Alors pourquoi en retour méchanceté à bongo parce que comme le rôle la vie première fois non au monde sol européenne on y a tamakolono na poto eza lelo mutu oyo koma obenga petit na TV koma ko kitisa ye amema yo poto pe en plus na first class yo kenda poto du jour au jour wana ba visa no soki ya 5 ba 3 efanda wana depuis uta poto ane passé ti lelo na mono ko toutes les places ozo kende le sous mais nga landa ko na sana ba page na ba partout na yo nga landela ka
yebisanga papa moto amema okutu poto liboso ya o ignorer pour na visa ya 4 ans non fali pour pas beta ka c'était lelo mo sepelisanga mingi alobi asepelaka mingi na bato bazalaka loyal mais prouvons la loyauté na moto apesa yo kopo ya mai na tango zalaki na posa nango eza te po lobi Frank Stema apesa nga kopo ya mai na meli lobi na kutani na Vincent Chuluise par exemple akabeni nga bido ya 5 litres na boya Frank Stema apesa nga kopo na tango moya makasi po Vincent Chuluise apesa nga bido mobimba non plus na ko sala erreur na te na vie photo sala ka reconnaissance na babilo kwa mike ça sera o sala béni. Alors ingratitude ekomi na monde ya musique on nazo comprendre ngote ndako fanda kolala kana bandeko na yo muto na contribuer na $15,000 oza ni membre famille na ye. Donc jusque là ozo boya ozo rejeter nyonso en bloc, ça veut dire que genre que la fille a réclamer pendant que jeunesse na ye kufa pona papa chéri jamais ba botisa ye mineur jamais ba neko violer tango zaki mwana muke tout ça donc pona yo eza mutu na ye te donc akatika okanisa ngo na yebiso mwana na tikala okanisa ngo te maloba ya sandali na liboso lobaki na monona bi mwana na lingaka ne kamera te za ba ide babanda ya kote bandakala po ebiki entourage wana eza entourage to saka na bandeko na biso hein o ba koma mwa omoni ndeko mwasi makoma lokola ndeko mbali baza wana nzinga ebele et la fille tango bozo ke ndebomeli nezolo et à la fin faut pe boluka bodo ate peti c'est ka za moko na bino déjà jibesière na bino ya sac na bino boala na ye na se ya ba drink balambi bowl balambi cop siko cop ngo balambi siko ba calculaki ba âge bien te erreur basala ki ndeka yango wana fa ba calculer ba âge mona parce que lelo ba bimisa mona ngo ndeka za na 24 ans so ki pendeni oboti mona na âge à 15 ans mais okoti BCBG na nini o na 2005 image ezali oza na âge nini o na za na 11 ans papa 2005 11 ans 2024 pour mona ka no bazwa ki moi tante ya ko sala bien ya ko sala ba calculer ba âge mona na bien te bazala ki sous drink bazo PC maloba na se ya drink yepe lokola saka na souci ke ndeka poto alobaki pour votre information tant on a sali d'investigation nanga mwana mwasi na lobiono ba pesa ke pe maloba loba mama Agnès Lusambo abetaki yo na leki ya jibe ba betaki yo ba choma nzaka pour kenda kotala mwana non c'est faux et archi faux. Dernière fois photo mo na moni na ebite soki okozala na ko aider na ba photo wana oyo ya fandi na salon ya mama Agnès Lusambo amemi mwana na ye na moni on déjà bandeko musuba ochonde na ba Facebook. Eza photo, eza ba image ya le 31 décembre 2023. Année passée kaka. La dernière fois, moi tu agenda ko rendre mon année visite. Nakata lo salon afandi. Na kati ya salon ba fandi na mama Agnès Lusambo, na mwana na ye ba fandi bazo fina téléphone, bazo sakana, ba servir bière na yo wa mesana ko mela wana. Oh. Na table, les images sont là na opeso ba photo. Donc en quelque sorte on peut savoir que Batouba va céder na émotion te. Batouba céder na émotion te. Bazwa temps qu'on réfléchir. Bazwa temps qu'on réfléchir na ilikambo oyo. Batika ko salir JB mpiana. Soki boko luka peut-être bolo ba non JB abotisa danseuse. Oui. Hein? Mais yako luka non abotisa danseuse on attend danseuse on a zalaki mineur. Non. Il y a aucune preuve sur ça. Non et archi faux. Plus loin musika. Moi personnellement j'en doute fort. Ceux qui m'ont dit non, papa chéri m'a dévirgé. Ah bon? Non, j'en doute. C'est pas vrai. Mais voilà. Pourquoi tu doutes? Mais j'en doute. Parce que tu es allé faire les examens d'état sans moana, sans ennemi. Alors na moment que nous avons l'examen d'état, tu vois que non na moment na pose la qui nous paie déjà sur le débat, na bana classe. Na bato peut-être bakabela ko bambongo na bana poto bayaka oso na bien alors peut-être que non après avoir qu'on soit diplôme na yo boy bokutani na ex patron na yo na ba mwana bino na boza déjà na ba 19 20 ans zemi kumba 9 mois oboti mwana na âge à 21 ans alors longola bato eloko wana bato congolais fa longwa na sa émotion congolais tika ko so makambutu na émotion so ba biteka lo mona émotion congolais pa muki saliboye aviolaka boy non congolais tika ko jijaka bato sous l'émotion. J'étais là, moi j'étais là, ba photo eza wana comme preuve, moi j'étais là. Si bazola meloko na bango wana j'étais là. Batika ko oza prêt
Mais oui. Dans n'importe quel droit de réponse, partout dans le maillot, aux autres assumer malobozo. Bien sûr que oui. Bien sûr. Juste gars pour la vérité. Ceux qui peuvent défendre la vérité, non préféré. Nga, non le ballon devant caméra. Il s'appelle Rocky Kilolo, journaliste. Na Congo dit c'est pas président de Fikula. Bandeko, je pense que biso to les médias. Tous allez ba juger, tous appelés tribunal. Afrique Info, to ba chaîne abiso ezali ba tribunauté. Il y a ba cours de tribunauté. Donc médias musa na ko zora ba information ko relayer, ko traiter puis ko relayer. Na bandeko ba na ngo besoin. Mais protégeons plutôt nos valeurs d'artistes. C'est ambassadeur en Boka Nabiso. Et dans les Camboniens, c'est un moins intelligence. Tous on a pour ça la justice. C'est biso morope. Tu as sanctionner Maloba Moussouza Kolobama. Je ne suis ni pour ni contre. Mais dans ce cas, moi réflexion sont des cloches à Sœur Nabiso, Brinette et Dimaki. Kissinger à intervenir. Côté BCBG jusque-là, au moins qu'il y en a mon athée, mais on dirait que mais il y a un témoin de l'événement. Pendant que l'émission s'est préparée, il y a eu tout ça, awa. Mais conseil kaka, bah musicien, surtout na trompe, il y a bah jibem piana, bazali bah richesse, bah valeur en Boganabiso, parce qu'ils ont un parcours. Bah bundi, ti bah comme niveau bah komi. Sungi pe batu mo ebele mingi bana poto grâce ya wenge mingi lelo pe bazozo misala bazali grâce ya batu wana. Alors à un moment donné un peu de retenue surtout na posé ko boma bango kunda bango tozala na moi réflexion parce que un jour mutu ba ko lamuka ça c'était la même chose à côté makala injustement tabima Kofi Olomide ça a 10 ans qu'il n'a pas pototé souka nangwaza qui n'a innocent. Attention. 10 ans à qu'il n'a pas pototé. 10 ans à fanda na kin. Mais mukola qu'il n'a pas à affronter justice. Il y a que comprendre que papa ya batu azaki na innocent. Ne tuons pas Jubin Piana kaka na ba rumeur to na maloba ya batu. C'est un grand monsieur qui a servi ce pays. Qui a bercé la jeunesse de beaucoup de personnes, telles que nous autres là, on est des fanatiques de BCBG depuis. Et ce n'est pas du jour au lendemain, photo pour on a alors qu'à ça n'a pas l'autre. Sœur on a biso prenette, ce qui réellement. Marambozo le besoin de la montée manayo et puis aller certifié. Justice à Mokiliali, justice paie en Zambé. Ezali, attention, tu as encore de l'avenir devant toi. La vie. Ta fille, après-demain, elle aura 10 ans, 20 ans, 15 ans. Bongisa avenir na yo. Azotanga na bisika malamu. Bongisa avenir na yo, bongisa avenir na yo. Tala plus vie na yo. Ko céder na biloko yo kate. J'ai dit. Alors, Toromina Souka. Je pense que tu vas comprendre les démarches na yo. Ouais. Assez clair. Moi, je question belé zalité. Merci. Mais on préfère la caméra oyo. On peut un message qu'on a brinette. Deuxièmement, on peut un message dans le peuple congolais Balanda Bisso. Pour toutes ces émissions. Merci beaucoup Frank Stemai pour l'occasion de Pessingaï. Il y a une chaîne où merci vraiment. Nako pesa brinette. Mon antsuka, n'ebi gota l'émission. Place aux anandako. Liboso téléphone na. Yo kanga bien. Wana mwa mke 30 ans nango pena gravité. Na 30 ans okobala. Na 30 ans okokepe ba bisika nyoso zolinga okende wana ba poto be États-Unis yana ngote lola okuna mapatela so ndélité. Na ko sengo ka eloko moko Brinette. Kozala influencer te et pas ya ndeko mwasi Sandra Lina. Kozala influencer te et pas ndeko mwasi Kissinger. Bango baza déjà dans de 40 quelques 50 quelques. Yo zana on a c'est on a venir à Moulaï. C'est ressaisir. Zwa courage. Nga ndeko no mbali na zolobano. Isa jata ko luka to yamba yo. To ko yamba yo na be mission. Zwa courage fanda. Tali sa peuple congolais vérité. Que non
oza intoxiqué et pas mutu tel tel. Et ezalaki na oposa na ote. J'étais là tant ozolo bakeno na okokate na oloba nini. Tant omoni longi oyebi. Na banzi nzambo ya mawa. Okaka to bondelaka na sincérité nyonso mutema osala grâce. Pe na ndenge na yebeli pe papa chéri jibe mpiana. Na ndenge na moni la kaye na neto yoka ke na ba eko. Ah mutu moya mutema moko wa malamu. Aozanga osunga ote. Et surtout so s'excuser pour talisi peuple congolais vérité. Na ko s'adresser plus na peuple zolandanga diaspora partout. Bande ko ngai botika ka kozwa makambu na be émotion bo jijaka makambu su émotion te. Te peuple congolais la muka. Na banguna bakoti ba dossier yango na omemona la police tete. Certes congolais landanga keno monde ko na biso moi Brinette abota na jibebia. Mais abota na jibebia na tango zalaki minerté. Wana selo ba investigation to sali. Na ochota lisabino. Abota na jibebia na za déjà majeur. Adana âge avancé ana ba 20 ans 21 ans. Nda bota mona ne ya mwasi bomona. Wazana mama Agnès Lusambo. Atikala pe ko kendete pa mama Agnès abeti ete ba photo ezana bomona nde ba fandi na mama Agnès, nde ba telemi na mama Agnès na mwana. Botika koluka batulwa ba jibe ba héros ya mboka oyo. Batulwa ba jibe ba Kofi Olomide, ba Weranson, pourquoi pas lelo ba faire ba Fali Poupa. Ngai na lubinga na chaka bango ba Trump mo na batulokola ba Laurent Désiré Kabila. Baba héros photo batela. Basa ba ambassadeur ba oteka culture mboka o libanda partout. Basali pe ya mingi na mboko, un peu du respect, humanisme, réflexion surtout et ça na bitu na biso ba congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Rocky Kilolo bande ko tuma biso, merci à vous. Bozé belé. Émission na koboka mutute. Parce que mutute et Kazali, il faut réfléchir. C'est un dossier très compliqué. Alors, biso mokonde batuto comprendre depuis Genèse à Likambo tine skato komi. Na tiki bino réfléchir, rubrique va commentaire ezawana, ba téléphone ezali. Si vous en avez besoin numéro il y a Rocky Kilo. Ton numéro hein, sur lingi. Pourquoi pas ba comé? Ba comé là, ouais. Ba comé linga je vous passe son numéro. Ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que Afindi Mutute à lobby en toute transparence. Azali Muto fallait toyokaye, toyokiye, à vous de juger. Merci beaucoup à l'équipe technique et rédactionnelle. Merveille Mampouy a été là pour vous. En tout cas, il se bat pour que Bino Bozo Abisu na Bandako na Kimia Nyosa. Kimia Nzambeza na Bino, tout le monde. Au revoir. Monoué qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba.
Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler un os, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. Dès l'organisation du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'atteler à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoutent, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.